qui déjà. Parce que avec dans ma sonne. Jenny, c'est Yebisio. Tu la Jenny, yo avant bima la solution. Moi aussi dans mon cause na maman nyonso. Jenny. Donc ça. Vous êtes malade comment? Papa Malembe. Maman pardon. Jenny. Eza via mutu. Maman pardon. Eza via mutu. Papa tikano akosema ka. Eza via mutu. Papa. Yo bimana Jenny. C'était déjà le passé. Le passé. OK. Le passé hein. Kasi le passé wana. Jenny bayebani na madame na yo pour madame na kenda kosala suki et pas Jenny na salon. Comment ça? Comment ça c'est la vérité? Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na qui vient te? Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenit. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisinga. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. So que ça dit manœuvre, pas nous y aller tant. Bana lumière 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu passi d'autres déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so foutima on a regretté. Ah ouais, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E monani na misute. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si tu as kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Voilà, vous allez belé, beaucoup d'endabi sont partout dans le monde, n'a tombé vraiment.
losako na babokula kanyo soto bisika bizwa mibino na etando na bino eke pona kolanda émission na bino Bravo Jésus to lobaka ete ndeko émission ekokai na yo na ngai na bisonyo surtout esengeli na biso to s'abonner massivement, aimer, liker, partager, vous ne serez pas déçus. To lobaka ete cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ta biso masoli zo le lycée ko sala pasi mingi na motema mais ndeko nanga to mitala ndenga ina yo mutu toleki na kati ya plateau te eza na mambo to sali ya mabebele to bomi to yibi to escroquer, to tcheba poison, oza makambo bomba longtemps, lobi likambo ok nango tina kunda et ko servir yo nelo côté ba que jugement nzambe ezali et senge non au se libérer. La Bible me dit ce Christ en franchi en moi nous sommes devenus totalement libres et senge na biso to renoncer na mabe to confesser et ko za malamu mingi to ya landa chemin ya Christ o ezali nzela solo pe bomoi et ko za malamu milieu no yambi Christ comme Seigneur et Sauveur te na lobi o ba sala nzambe ba isa sote loba na yambi Yesu lokola mokonzi pe mobi ki c'est bien mais koyamba Yesu lokola toyenda comme mokonzi na lo nyonso ya vie no ezo dépendre na ye lokola mobiki c'est-à-dire vie no ezo dépendre sur na te comme défendre na Jésus-Christ renoncer na nyonso tout landa chemin ezali ya Kristo nzambe akozanga te ko se manifester kat na yo parce que Hébreux rechercher la paix avec tout la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel. Merci à Papa Eli, merci à Papa Monsolo, merci à Mamie Monsolo, merci à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Aux ambezos comme membre pour nous soutenir émission dans ce Bravo Jésus, n'hésitez pas à appeler pour toi adhérer. Opération Foutela orphelin d'akou, nous sommes là, dans un groupe, au Bengi, to adhéreo, Zambelangai, à Pambolabino, à Pambolabatunio, so bazolanda biso, au bazo continuer toujours comme ça, la bolamu, de part et d'autre, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, bonjour. Bonjour. Combona. Maman Jenny. Maman Jenny. Maman Jenny abala. Maman Jenny abala te. Obala te. Ok. Obota. Maman Jenny abota te. Usala ni na vie. Maman Jenny asala na salon. Usala na salon. Oza coiffeuse. Oza coiffeuse. Tozali maquillère. Na au coiffaka et puis aussi un peu maquillage. Donc tu es dans tout en fait. C'est oza coiffeuse moko complet en fait. Naza coiffeuse moko. Merci beaucoup. Topé sanda merci. OK. Avant tout solo là. Seigneur Jésus, to pesio merci, tika ete kembo pelo kumezonga paina yo, to pambul bande kono surtout bazolanda biso. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et le rang. Nous de ba problème, ba souci, ba difficulté, lobo kono ngoye kite bikisama kopela mususu, to tiki kimia na mboka Congo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Oui maman nazoka. Nazoko. Naye na likambo naza na ngwawa ozo likilanga. Naza na sala na salon. Naza coiffeuse, naza na clients na ngai, ngamo na plantaka ye, na posake ba perruque, na tchaka ye ba make-up. Med foya yaka na salon, alinga mutu mso asimbe te apanga. Ata naza te abongama te. Ata lingaki effect, ata lingaki wapi. Ka nga funa maquiller, ka nga mo funa poser perruque. Mais au préciser clients na nga ba problème mo boye ba problème azaki nango a partager on nga ke mobile na ye sali 5 mois qui pareil lisusu asimbaka ete ata kolia lia kate ata maya pamba oya ye ya komela foya nango ya koya tango asoli nga bongo na teyaki teke bana nzambe na ebisiete sambela nzambe mobala za yo mwasa za motema munene ozonga kaka yo salaka malamu na ndako na yo ata papa osa bon ko décourager te zalaka na kimela komikite simba mobala ozonga mobali oyo bazana mama nga pe na yebite ndenge to solaka na mama ya kamet faut pas na ngai to partager masolo nga na ye déjà ndeti. Pardon? Masolo solana ezandeti nini? Masolo abetilanga ya foyer na ye. Ya foyer na ye. Ya foyer na ye ndenge bazoki na mobali na ye.
Bagina ndeni bazandeni. Mobile ne bazo kana vraiment te. OK. Mobile na ye. Donc a comme ko tricher quoi. Omo tricher a comme na moi si libanda. OK. Qui pareil lisuté ta ko simba lisuté. Donc akoma lokola yana leki. Bala la pa bandeko. Bala muki aliaka biloko ya lamba kate. Qui pareil te. Na pesa ki ka conseil. Talisaka ye. Talisaka non. Mobala kozonga. Sambela nzambe. Nzamba osunga. Ozonga nzamba mobali na yo. Donc mobala on yokoli en fait. Mobala zone yokola ye. Bala on yokola ye. Pareil sous vraiment te. Talisaka ka bongo mais et ko considérer les jours mususu. Clients nanga ye pa inanga. Tozo partager ma sona biso. Ami nanga to saka na ye collègue nanga to zarana ye to travailler na ye. Zaki pembeni wana ayokaki masoto ane kusolola. Tangu clients nanga bimi na moni pa telemaki alandaki clients nanga. Bo basolola vraiment na yebite. Wana collègue bosala ni na salon. Basolola vraiment na yebaki te. OK. Yebite. Alandaki poani. Na yebite so alandaki ni vraiment na yebite. Ah donc masolo yo bien monté. Na bien monté. OK. Et ko considérer que clients nanga ayaka lisusu te. Na mona ke soutenu pour le belé vraiment. Pour le belé vraiment na mona ka lisusu te. Donc nazo mitungisa clients nanga ayaka lisusu te po aninga kutu na mona eta mususu akuta na problème. Toi tindingi mobali na bande ko sale ko nokola ebongo ko maltraiter ninga zaki na kimia te. Ba muso ko kuta na problème mona kamo ya maladie. Soit tension, soit estomac onde na mitungisa maki malheureusement pe na yaki ndako mete. Doka Nadej bakende na client nanga ayokaki masolo tondo so na client nanga yalandaki nga tellement na mane ko telisa client nanga nzela nzambe abondela nzambe yalandi ake ko mema epa ya banganga ayebisi ayebi batu oyo akokende na client nanga lokola mobile na ye akoma ko tricher ye akende babebisa mobali ekoma mobali soka bimina mwasi ya libanda mobali atelemaka te atelemaka asu baza na ye na ndako yo yebaki yango ndeni nga nayebi yango ndeni donc nga mobali oyo na kovivre na ye donc tokutana na ye sisi mosala na salon obima na re nazwa transport namoni mutuka etelemi tanti na koko memo namoni yango te baede nga memanga ntina ndako amoni mpe ndako na biso amoni mpe mpasi nasalaka topesani mpe banimero ya telefone kaka comme relation tokoma kosola na tonton wana bien vike tokoma kosola na tonton wana bien na kati ya kosolola tema mpe nazalaki na mobali te alingai ngai OK. ntango alingi ngai tokomovivre ayebisa ngai te ke aza homme mari tovivra na ye tovandaka mpe bien sikoyo coïncide ke cliente na nga ntango Nadej amemi ye ntango amemi ye kuna cliente na nga ese mikolo ebele Nadej mpo amonanaka te naye komona cliente na nga ye ntango aye nayambi ye akanisi eke aye osala suki nabongisi toandi kosola bite nayeli wana te naye koluka Nadej Nadej problème nini oyo oye kolukela Nadej nde azoexplike nga ke les jours tosola nga na ye dernier jour Nadej ntango alandaka ye Nadej amemaki ye pa bamama oyo basalaka bakisi mpona mibali OK. nde yakei bakende na ye ayebisi ye basala kisi ke lokwa mobali na ndenge akipaki soki akoma kotriche ye soki akutani na mwasi ya libanda ntango bakobima na ye eni na ye etelema lisu te. OK. Nde ayaki koexplike nga ntango alakisi nga foto ya mobali na ye sikoyo na nga mpe natali mobali onga na vivre na ye enini etelemaka lisu te. OK. Mais tozalaka vraiment bien na mobali tozalaka vraiment bien nyonso bien nayebi te kazalaka mari nayebi kaka mobali na nga mais à un moment donné penya mobali etelema su te. Ntango ma cliente na nga explike nga
cliente na nga tanga expliquer nga alakisi nga photo ya mobali na ye to na telle photo ya mobali na sentir na be qui vraiment bien te donc vraiment bangise ngai mobali nzoka za mobali cliente na ngai moko donc cliente na nga tazo ko partager ba maona ye pa na nga na ba passe na ba choc na ba maona nyonso na yo kele passe wana zo ka nga moko ndi mutu no pesa ngo OK nga mo no pesa passe wana donc ka ki passe donc makambo ezokomeli yango nga na omona na ndime vraiment eza pena mobali onga na ye vraiment aza mobali wana cliente na ngai nzoka ndenge cliente na ngai kende kosala makambo wana pampo pene etelemaka te pa mwasi ya libanda etelemaka mpe lisusu te mpa na ye moko mpe na ndako aye kocomprendre ke ye na mobali bazongi a bon terme bakomi mpena na amour donc kimia bazongi nde bazalaki mais so bakomi na mbetu balali bakomona na lokwa bandeko kaka ata mobali ata mwasi asimbi ye baosa oyo nyonso esengeli basala mais soka mobali alinga ya kota te telemaki fo elemba donc oyo esalama mpa na ye mo mwasi ya ndako yango nga mpe pa mobali oyo nazalaka nde libanda mobali oyo nga na vivaka nde nayebike mobali na nga esalama ya ye mpe bongo ko mobali na nga wana namona ye na telefone ya cliente na nga donc shoki wana naza na pasi mama nde nayeboye to nayebi te donc naza mpenza choke cliente na nga oyo alinga nga mingi nasimbaka motu na ye apesanga confiance nyonso mais nga momona apesi ye pasi nga mona stresse ye c'est-à-dire so na bino comprendre bien yo redécouvrir que Nadège camarade na olobaki nde amemi yo amemaki cliente na bino oyaka na salon et pa ba maman yo basala bakisa mibali OK nde ye moko mwana mwasi wana nde mutaye obetelo lisolo po azalaki à la recherche ya Nadège oui OK nde sikoyo ayo oyebisa na oyebisa nde ayo lakso photo ya mobali pour na faire comprendre o état mobali akomeleli OK nde ko découvrir mobali wana ka oyo ya omona na ndako yango nga na omona pe pa mobali na nga so yo na mobali oza bon terme si siko nga na mobali toza bon terme te OK parce que tangu alakisi nga bongo na koke ko supporter ngo esala nga neti liboma esala nga vertige donc na koka kite na bingi mama mobali na ebisi esimba te donc mutu na kosama mwana yete donc yete na ese simba te na yebaki te kozala homme marié na linga ba homme marié te OK na kozala te nde na komi boye na vivre na ba homme marié lelo so nzamba sungi nga zwi mobali abali nga tinga na ndako so basali nga onga na ina sa moninga na kosepia na mote na kataki relation wana kaka le même jour onga na mona ke longi ya mobali na nga onga na benga mobali na nga na téléphone ya cliente na nga abala ya lati ya lopete mais pas na nga kama beaucoup vide nayebi ke mobali na nga donc c'est-à-dire au découvrir vérité tout ni mobali na bengi mobali na téléphone na boya mobali mba moko OK na boya ki mobali donc nazo ki ma décision nazaki pena choquant makasi ti siko mobali obengo te boza contacter boza contact toza contact mobali obenga nga na ya boyi nga te nga ni na boyi mpona mambo na yokaki wana vraiment nabengaki ye natalisaki bepreuve nyonso na bakomba bana ye natangeli nakomba mwasi na ye yango ye na telefone ye azotumisanga na telefone nga akati ye telefone akatani kaka na telefone donc nalingi kosentir te nalingi kosentir ye te après aobenganga na oyamba te aye kokomela nga a WhatsApp send nga na ba voice yebisi nga boye ilo vraiment memi nga awa koyisa nga pasi yebisi nga boye alobi yo tellement oyebi kobebisi nga osali na nzoto na nga yango boyi ngai eloko osali na nzoto na nga daa na découvrir yango yebake nga mpe na kotambola
donc epa bamama wana babebisaka bato na kobebisa yo mpe serse na yo. Oh. Ok, bebisa ngai serse na ngai mpo ngai nayebi te eloko wana ya découvrir eza vraiment oyo wana mwasi na yebisi nga oyo nga na bandeki kosentir mpa na ye oyo mpe mwasi na bandeki kosentir mais moto asali yango nga nayebi vérité wana ye mwasi na ye moto asali yango mais ye ayebi yango te mais sikoyo ye azo koimagine ke nga motu nasali ye makambo wana aokanisa yo moto obebisi ye mpo naboyaki mpo oboyi ye abi koma na koboya esibitima boye eke nde naboya esibitima naza dana eloko nasalaki na préparelaki déjà plan na bebisi ye tant dana bebisi ye natiki epave après naboyi. Or vérité ezali madame na ye moko nde moto asali makambo wana nyonso te sikoyo mwasi na eza ye na ndako ye mo moto asali makambo nyonso parce que preuve eza ye mo ayebisi yanga. Ok. Bon, ozwa temps ya koexplike mobali te nazwa temps expliquer te parce que nazalaki tellement nazalaki stressé makasi nazalaki choqué makasi. Oh là là, eza lisomo boye compliqué hein. Donc c'est-à-dire que ndenge oza boye yo oyebaka te qu'au départ que cet homme était marié. Nayebaka te. Oyebaki te. Oyo découvrir encore à travers ta cliente. Nde ko découvrir tango ayolaki so ba photo. Oh là là. Siko souci no ezani. Souci nanga eza boye. Tango akomeli ngai message wana ke ndenge oye awa pa na biso to edo na point kasi. Eloko nga nayebi pa bino boye dinga nazo benga bango na ye to bengela bango na mwasi na ye bayawa tokutana basala nzambe comme ça na ye binaloba likambo wana na misu ya mwasi na ye na mobali na basala nzambe batia prière après toke ko découvrir Nadège et pas y a ba Nadège. Mais en réalité Nadège a un problème. T'es Nadège, mutaza un problème eza mwasi. Moi ça kenda ki luka Nadège. Siko yo za nouvelle Nadège. Nga na za nouvelle Nadège eza Nadège mutu. Tes nouvelles c'est-à-dire bo solo la na téléphone. Na Nadège peut to solaté. Bo solaté. Ozo yapi musala souté. Donc oyebi ozo yeba place azate pour l'instant. Mais oyebi kanda kuna mango. Donc oza poso mema moi swala o l'accepte pas Nadège. Moi si nazala posa na yipsa ni mobali. Ou aza mobali na nga na mwasi. Na cliente na nga. OK. Alors que nga mutu na babysit. D'accord. Pozo kokate na yebise ke mamwana na sali yango te. Mwasi na yebisa face na mwasi na ye. Azala. Ke mwasi na ye mutu ye yo asali makambo nyonso wana oyo kanisa nga. Na créer trouble. Na bima na makambo oyo toke toluka basala nzambe babondeli la biso. OK. Na makambo. D'accord. Merci beaucoup maman Jenny. Je pense qu'on va vérifier du côté de la régie ceux qui vont inviter na biso ba komi mais et ça sont triste hein. On s'est retrouvé dans cette situation où c'est compliqué et puis les mobiles a quoi accéléré au tazolo bakio non il faut aluka baby so et tout ça et vous avez vraiment mal à mouter baloba que malédiction ça cause des ni les sens de feu mais tu as couché avec lui je sais pas marche non peut ezandengeni ni tout ça il faut zakana boké puis nzambe asunga biso abatela yo. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci.
Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwami bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent. Concours make-up et coiffure professionnel, deuxième édition Yambala Oyo, Ezaya Ofele. Nalobia, Ezaya Ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja. Pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner, tozali na voyage à l'étranger. Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya Ofele. Nalobi ya Ofele. Ah Mama Clémence Zambe apambola yo. Pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Mwa kamata lisusu. Mwa. Merci beaucoup de retour sur ce plateau Sport Nabiso Orphelinat Bravo Jésus. Toza situé na commune ya Matete, na quartier Viaza, avenue Viaza numéro 27A. Tozali wana référence ezali pour Matete Banounou. Bande kono soza na besoin otala bana, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Toza na Matete pour na bandeko baza besoin rendre bana visite le dimanche. Boyer les après-midi et vous allez bien parce que tout les avant-midi tozala na kilt. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Vous avez besoin ça là-bas salaba colis, côté da ba carton ou bien ba don, bo bengi pote sabino, ba besoin ni oyo to ça nango bo senga, tika ete nzambe nanga apambola bino vraiment ya ebele. Mama Jenny. Ah, comme nous à moi passé hein. Il a vraiment passé. Mais non lingana parce que nous PC lien, non lingana synthétiser en mouké. Maman Jenny azali coiffeuse dans une salon quelconque. Azana cliente mo de temps à autre ayakawana, ayararu sa souke panaye, deux fois de make-up, vous connaissez les femmes, na bassoin na biso ya mutu et tout et consort ya nzoto et tout. Voilà. Maintenant, maman Jenny cliente n'est souvent sur hier au lélé ba problème, mobile na ya so découché, mobile na li raté nanda ku, mobile na simba kaili sous-souté, étant que mari et femme pour nous satisfaire yé au lit et simba li souté et tout ça, ba réclamation tout le temps à mobile na bon. Un jour, aïe, abandon le solution. Le quoi pas comme ça qui déjà, maman Jenny, na salon na bango, déjà, comme ba ami et tout. Des mots quoi, aza, le quoi la coiffeuse, le quoi la maman Jenny, aza Cernadège. Nda, ba, solo la ki nandeko, ba, bima ki libanda. Nde sala ki est, maman eba ki pena makambo, ba, solo la ki pété. Et soukrai nango bongo. Un jour, ba, mois passé, maman mon na soute na salon, c'est-à-dire la cliente, c'est à sous na salon, et quoi arrivé qui aïe. Tant, voyez, atuni Jenny ndeni Nadège boy na osana nga sukite na yo kaka Nadège boy ah oluke pour otena na kata petre vraiment makamoko elekilanga na foyer na ngai comme compliqué ngai vraiment na sai na Nadège et bando tourner ndenge to yokana kiteta oyeba mobile na nga binono tika la sanga mobile te alobita ba photo ndala ndo la ba photo
na bango et tout ça mobile na ye tout ça beaucoup de photos like ça bango nde ayo rendre compte que mobile ba la na photo azali mobile oyo ndeko Jenny azalaka na ye elekela kiye nde aye ko luka ye baba na et tout ça mene ka mo banquette et pas cliente pe a solo la na ye parce que luka ba solo na bango déjà et ça qui nyonso aye bisi ba kombo bana mobile na ne baba na et tout ça ndayo yebise kutu nde eza boye mobali nanga nde abanda otriche ngai nde senga ke nakende pa mama basalisa bato mabala basala nini oyo mutu abo yo mobali nanga etelemaka na ndako libanda etelema te na mwasa makango donc olesa mabongo esami bongo te nzoka ne mobali na ndako na libanda mobali aotelema te mais mobali akomi ko accuser la dame parce que la dame a yebisaki ke oza marié et simba te non moi to balani to vendre des athées parce que non, je peux pas sortir avec un homme marié et simba te vendre na coin on de mobile lobi non après avoir ko bebi sanga nde olobio tikanga et simba te nga pe na détruire yo ndenge yo détruire voilà c'est ça lisolo ngwana na mekyo synthétiser na mukuse voilà mais maman obi que lisolo eza vraiment troublante na moi c'est andako obi que au même na ba dimension moko bon oyeba quitter mais eza bongo est-ce que ça sire comment on appelle la dame bo alors qu'on supporter comment non vraiment na yeba été oyeba été on a sali za pona ndeto zala na ye ponde bozala na ye on kaino po salate ndeto zala na on a sali na sala. Oui, maman to kuta na maman to sisa kalelo aussi ça kaka. OK. Merci beaucoup. Invité dans à Kota parce que aujourd'hui là je sais pas comment ça va passer. Madame bonjour. Bonjour, ça va? Soyez la bienvenue. Oui. Mais pourquoi Kosinga? Ah, qui suis. Il appelle le kuta na ngaro nzamba lola. Prenez place madame. Na kuvanda na botin, to kana botin, yo le bien mi so ba marié. Ah oui. Mais elle a marié te? Oui, elle a marié te mais na sepele na bengisa tant que jeune fille célibataire. Dio ana bilo mi balé ça bien. Il y a ça célibataire, yo za marié, le quoi boza ba ami. Pas bisinga asa ko suki. Oui, on a préféré Boufandi bongo bo sololi. Comme ça, yo défendre ma femme mariée. Tant ma place où yo lobela célibataire. Il est peut-être à cause à peine à moi réponse en plus. Auto toucher ka ba marié, te toucher pe ba célibataire. Limbi sanga mais ça a même émission. Bah si ma soeur bien faut préparer nga déjà, hein? Ah. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, dans ça bien Angola Nzambe. Vous découvrez facilement. Ntango zo tambola kwa mutaliboma kotuna tuna kaka mais enfin na komi okomika embouteillage ezala été nakina lelo embouteillage ezanga vraiment nakina lelo to ebite na bona biso ke ezande nini embouteillage partout suite bambulo nde beti banzana soza ko beba OK mais quand même ça va oui ça va to so bunda na rabongo boni bana Angola Nzambe baza bien maman boni papa. Chien n'a bien. Elle va bien. En Très forme. bien, maman. Oui, en forme. Vous savez combien de temps de mariage? Bah, 6e année. Hein. 6e année. Oui. Bon, ok, 6e année. Oui. Nambal, non. Oui. Ok, c'est déjà, ce va dépasser 5 ans, c'est que stabilité va nous côté na kata mariage. Ça c'est bien. Mais ils ont les cas bien dans le mariage. Et bien comme commandé zalaka. Mati équité mais ça va. Ça va. Oui, en forme. Tout est en forme. OK, d'accord. Maman Jenny, vous êtes banite. Bien coiffeuse na. Coiffeuse na yo. OK. Ma biso ça fait longtemps mais kolo les gars salon te. Moi pas pour me déranger nga nde nazaki vraiment na ndako na koka ko bimate na vraiment laisser. Chose à l'est ata suki yango atelonge bon sande chose à l'est.
yango esayaki mikolo ebele na okende susa nazalaka na ndako. D'accord. Na tuni yo déjà combien de temps mariage makambo nini mobali waninga olia mingi nini bali nanga rabiso bangala alinga mambisa mai oza bangala tuma wina ngombe wa ngombe ok d'accord moi lituma mambisa mai. D'accord, ça c'est bien. Mais suite à question mosusu de tonga to sa bongo mais to wanto so so na ma Jenny vika sa mo makamo boye et tant que yeli azali loko invité surprise na yo pour tout normalement ba question moko peka ezali na mariage moi tout salem maman Jenny d'accord makamo to solo na yo oyebisi ndeko mais ozana mukuse na maman no so yo yebi oyebisi nalobaki mpona sola na cliente na nga mambo wana fo papa zala fo papa zala papa zala oh yo yebi ngai est-ce que déjà mona mbali nanga te komona ye eyebanaka atango ye moko azala wana aza mbali nanga se promesa na mi place oyebisa ye donc mambo elobama awo nga na kokoloba fo ye moko azalaka fo papa azala te ya moi je pense que soa non na ye te omoni nga ndekolo mbali mambo na kosola ngo na ye te fo papa azala bokosola ngo na ye te il faut papa vandi wana na elobi yango na miso ya papa te makambo benga nga ndango oyo moto yanga sona mbali na ngai ayebisi na ngai te eske ezalaka baviva bongo Jenny depuis nayeba yo nalakisi wana mobali na nga te naka na salon nga moko ce problème eza peut-être likambo concerné mobali na nga mais naza mieux placé nakobenga mobali na nga te il faut bandano na ngai soki esengi mobali na ngai ya aoya ka pamba boye bizarre abi ayebi mobali no il faut l'accès sur na photo bongo oloba nanga koya ndenge badengi awa pa madame ndenge bainvite aiza mpona nga mpona bayebisi yo te wi makambo ezosanga banzoto nakovanda lesi te babengi yo te eza mpona nga mane na yo kolela awa baproblème nga naza nango tosinde numéro na baproblème nga naza nango oyo lobi ezobouge yo motu nga nde ezokweyisanga motu yango na ye nango awa lokwa surprise nayebaki na nzela no oya ngona na posa papa paza mpona lobango Jenny nga nde ndeko na yo ya mwasi namona ko kwa ndeko na ngai yango nazala na ye na salon na partage na yo nakomi so ndeko na ngai so likambo eza mais pourquoi olukaka assistance ya papa nga mona aza mepasi eyebisa ngai osola nini mokada mabe nebana Jenny na salon coiffeuse na ngai asalanga suki ba make-up tout vike makambo ezolekela na ndako nazanga moto apartage na ye des refuges ekenda na salon naboya bete bandeko nanga peut-être baoseka ngai namona mwa malamu nakomisa ami na ngai nabetaki bamakambo nyonso koma mobali nanga aonyokola ngai nakangela na mobali te na mwasi te bolimbisi me mobali nanga change mpo nayebi ndenge azalaka mobali nanga aliaka te ato ata pesi mbongo asali commande na olia te deuxièmement ala lesu na mbeto da koma ola na se eza kara kwami soit pas lingi botalel na chambre na bana ba rouge à lèvres na ba chemise ba préservative utilisé maintenant nakangi na mbalte non kangi na mwasi non comprendre l'émotion ya non comprendre azasue na ye nakoma ke salon mingi mpona na se défoulé ok na betela ta mo lisolo nde makambo elekela ngai
est-ce que au moins qu'on retrouve qu'on venait avec une bonne idée, ok, partager ma foyer dans un salon de coiffure. Vous comprenez, on a habité chez eux qui bien, bien ma bé. Parce que on a déjà troublé, non, il batté. Na bisa nani na pendo e batté. Monika vika sola pe bien. Na bisa vana solo la na lokola petite sœur. Ok. Na mbete la kaba ma solo na ngai. Non, faut les latter. Non, kokate émotion. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste ma solo kaka ya ne mobile zone yokola yo et tout ça, c'est pas grave. Son que mon solo c'est pas grave. Mais c'est que moi je sais, la dame m'a dit que non, une fois déjà sur la qui ça y mobile na yo la photo. Donc ça a besoin na yé, c'est que peut-être ça na yo moko boy oyo azolinga a yebisa. Mais so communique ça o yo yebi. Poto bega mobilité oyebisi biso ka poto éviter msusu au sala mabe soki moni moyen te to sala bongo mama boko tselanga no papa pardon zela no papa ya nonte papa nonte to sola na ok to so aloko basi kasi na betela teni so de ando na salon ezana camarade ne basala na me ya yebite camarade na ka kolela kizengonga na zali non c'est non ko se contrôler te na betali solo camarade na benga libanda crois que n'a pas problème na nga pesanga solution sous te cela et pourtant moi so auti nga nzela nzambe na ki désespéré ameminga oba mama na toke pa mama na première fois na vie na ngai mama na première fois na bi na te toke pa mama na nga na bi mama na apepisa mbali na ngai na sens que non soka bimil banda ate coucher na mbali na mwasi msusu penye tele mate mama na kosingai nga mope na ndako na souffrir tozonga na ambiance harmonie mbali na obala bima soute abima te tozonga nde tozalaka kalo mo je kuma biso ni tele mate ato sali na makasi ya bomo soki kande to salaka omona openda ba systématique mais pone kota ka ezongi na ngoka boy ora na ezongi wana yo mo to salaki yango ba pesa ki oni match senga mapusi moka na tia na mai loko aliaka te na bi au moins mai po azongi boko mila mais vu que tozonga na ambiance na mai na tie na mai omila to sopola nakasebinde nazongisa mbali nanga pembe na ngai jokande na détruit mbali nanga nga mona maboko ça go tcha combien de fois moko mbale une fois kaka mbala moko na mai non poussière na tie vu que na memela ke mai na tie bébé c'est la mbala depuis wana pe na mona lisusu et moi sango tene ko betela d'accord mon parce que yoka parce que sani n'habite lo na zo kambana ukasu ke mbana ngai makambo la kino ba système été matenga na za cause elo no te wana photo épargne wana to sango te trop bien msala nzamba kota ate ya bino est-ce que ya yepo ayebisa biso déjà na ngai bi mona mnona yo moko poto za la surtout e bana nyonso na bino il faut ko luka osokuta na ande kwa ngwa mema kyo kuna ba adresse na ye anda ku tout ça amona la te amona te na luka zo mona na te banda kenda a détruit fouet na ngai simbi ka muto moni na salon ba diko beta masolo c'est na ngala yebi mamba salon ndenge fonctionne na zala ko sala suki na yebi boko tselanga pasteur akota penda pour que to yeba maman ne vous en faites pas papa oya soutende na saboye na yo ki passe na yo non qui vraiment passe na yo akota Maurice, bonjour. Bonjour, mon Libota. Gentil. Bonjour pasteur. Vous allez bien maman? Bien. Maurice Nayambio. Vous allez bien maman? Bien, très bien l'homme de Dieu. Merci maman. Là quand c'est pour ça mpaya mususu na simati. Mpaya? Nazana mpaya. Nazana mpaya. Mugai na nakota pona kwa pezi na makanisi ya bandeko. Panda.
te avant vanda ko mpaya na ngapakota. Ah, d'accord. Basali kaka. Toujours la solution. Kasi il y a un pasteur. Papa Thomas. Mama na kosenga ozala kimia. Ndenge oyena likambo no awa eza po to trouver une solution. Malgré déjà mbeba aussi bo consommer yango et kosenga kaka to chaka nzambe na kati ya makambo parce que bo chaki ye musika yango izo senga kaka to kocha nzambe place au bino bosundola ki e kosenga bozala kimia. Pasteur Nandi mela mais mbana nga soki ezala ye aza kuna aza brutal pardon to kocha ete ça kimia to ka to pesa solution bobala na ya bobala na il y a certaines choses il faut yiba lelo peut-être condamner la sœur mais à trouver chemin mo wa malamu pona bolingo ka zo porter pona de quoi kokota. Papa, avancez s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pardon? Qu'est-ce qui ne va pas? La senga kio ozalaki. Non, papa, non, pas jusque-là. Chérie, papa, attends, tu fais quoi ici? Papi, tu fais quoi ici? Eh, papa, m'a invité. Papa, ndenge na senga kio. Nyonso kokuta ozala na kimia parce que zape moko ya pas le dur. Ngande kolonzo to palo yebisa ngai. Nombre d'invités l'émission na yebité, sujet na yelia na yebité, tu m'as surpris comme ça. Ça na ndenge ya mabete papa. Papa, tu sais très bien je souffre mentalement. Na yebi. Papa, c'est pour cela que nous allons pour trouver solution. Papa na biso. Maman non. Tala na yebité na mincho na yebité bo mi mangam na plateau ou. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Eh papa. Papa. Mais non. Papa, parce que nous avons respecté opposant Moussa Lanzambi. Aux père spirituel la minute aussi. Bon, oh, c'est quoi? Maman, non. Papa, kasi yo on mo kata mungu na ngate poani. Ya. Kasozo respecter Moussa Lanzambi lobi bon quitte. Avant na boisa les problèmes c'est quoi? Parce que tout le monde na yebi bango. Oyebi bango. Kasi fandati. Bon bato yo yebi malamu na ndako na biso. To pesi o titre. Bato yebi olobo madame na yo bipe oyebi ndeko mwasi fanda. Eza pe likambo pe ya mabete oyo ki tokoboma mutu to tokosale image ya mutu. Parce que eza juste na regretter. Qui ça soit la dernière fois limbisa kwa to sali mabele. Papa pardon fanda. O limbisa. Merci. Amo choko vanda na. Merci beaucoup, papa. Ya Jenny. Maman Limbi Sabiso. Ya Jenny. Oui, même ça qu'on est bandé, Marambo est moins compliqué. Mais le coup, c'est qui présence, il y a papa, l'oba makambongo yebisa sko moi siné. Jenny. Quoi? Yebisa nga oyo obengeli ngai awa oyo oyo koloba awa eza solution. Arnold. Pas tout. Jenny. Depuis quand on a boé, n'est pas bien on a combo. Merci papa. Jenny. Ok. De ba problème on a sur zone tu ça mes ande yo. Jenny. Yebi mbana nga wapi? Arnold. Fatou. Yo na va dater. Maman. Jenny. Maman. Jenny. Maman lemete. Oyo kana ki déjà. Qualité parce que abeto dans ma sonne te malembe Jenny te c'est yebisu yo te tikana tenya fana na SMS na nga bona non pokate ngana susu tu vas ça l'assemblée na kuti bino a c'est-à-dire que bozala marambo bosolo la comment coûter tala coûter na opanga ça na malembe Tala Jenny, yo abo bima awa qui la solution. Abo bima awa faut que la solution. Tu sais combien que je te cherche? Na boy na boy. Combien tu malembe to se malembe. Oyebi pe likambu na mcheme. Malembe na ngai. Siko moto ngo yango yo moko zo pelisa isu. Atra miso ko ko emilie ngai.
Yo Jenny yo. Te malembe. Yo Jenny. Malembe. Papa so lobi bien te lelo. Malembe. Nebite lelo. Maman. Ozali na posa makambo loba mobali na ye sana. Mobali na ye. Maman na loba na zena posa passer paya. Ils juste pardon aussi là. C'est pas madame Nana Fatou, na papa. Madame Fatou. Excusez-moi. Excusez-moi non senanga. Ebete. Ni no ebete. Obete ni. Ah, tika ngano jole misa. Tika ngai. Esengeli oyoka ye penana. Oui, papa. Pas tout Nani, pardon. Jenny, qu'est-ce que tu veux dire? Azana. Je sais pas, maman baleno baye bani wapi. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela il faut otik. Kasi otika ye aloba kasi te ya. Azana makambo. Ezana ngona ndenge ya mabebi ngo kanisela. Azana makambo eko sauver. Zalaka po a motema mutu nyonso eza likolo. Amaki ezala bref olobi. Maman nous sommes dans le salon, on a dit la vie pose là. Quoi? Papa, mais apôtre, non pas cabine, non pas cabine. Maman, c'est là. Quand on a sali au lelo. Les gens qui étaient moi aussi dans mon pas à cause de maman la nyonso. On cause ma kabuté. On cause ma kabuté. Na pas baby ça yo ko bibansu na moi so za kini libanda te. Jenny. Donc ça. Vous êtes malade comment? Papa malembe. Té, maman, pardon. Vous êtes malade comment? Tu as perdu ta tête ou comment? Maman télé ma fanda non. Yo ko ba malade. Qu'est-ce que tu veux me dire? Jenny, on cause maman malembe. Jenny. Eza via mutu. Maman, pardon. Eza via mutu. Papa tika na akosa makambo. Eza via mutu. Kozanga ko bota, kozanga ko passer tika na loba nyoso na roloba. Rapport sexuel na moiti. Eza utilité pour na mobali. Jenny, eza cause ya shit ya makambo ebele papa. Fana maman, pardon. C'est là. Fanda kasite poza posa beaucoup explication te. Osaka vite ko silika. Papa nanga. Maman, c'est ma vie. C'est ta vie. C'est combien ça humilié la famille moi nanga. Yo obande kokosa moi c'est na ona Jenny. Papa. Yo bimana Jenny. C'était déjà le passé. Le passé. OK. Le passé hein. Kasi le passé wana. Jenny bayebani na madame na yo pour madame na kenda rosala suki et pas Jenny na salon. Comment ça? Comment ça c'est la vérité? Devant toi? Jenny. Il y a une vérité où azolinga a expliqué oye ba cause ya souffrance oza nango eza wapi. Mais le kola bozo tikele. Le roi yo bando bimana ye osoki mwasi musuli banda. Obano nyoko la madame no na kata ndako biloko liaka te. Olala na se osimbaka ete. Ya zo so makambo yo zo sala ya zo ke beta ngona salon po ba ko vous expliquer que. Je ne trompe pas qui. Ba ke obeta ngona salon. Nenge no obeta na salon kuna pa Jenny. Camarade ya Jenny basala wana ndame mai madame nde madame akende kuna yo telema libanda to telema kana ndako. Ya wana vérité. Chérie. Fatou. Chérie, zanga mon une femme soumise. Chérie. Attends. Obenga chérie. Chérie, pardon. Zanga mon omoni ngana yo ko longwa awa. Ndenge to obima. Non tikelo anona yo so gini na porte. Chérie, yo kana na biso ndeza. N'approche pas de moi. Au pousse te no beto taburo ebinga très bien. Bébé pardon. Donc yo nyo telekananda ozwa yango ke no beto na salon là où bébé pardon. Tu passes ta journée ce pena banda ni fait na ba Jenny c'est comment? Bébé, mon papa yo pour bando ko sa moi sino poani. Non lu comme toi partager. Maman, soza songi salon et pas non anda. C'est ça qui c'est parce que yo ko pelisa moto. Soza pas Jenny tongi na yo. Non. Papa non. Kasi acte opposé wana nde permettre maman bibali banda mais tozo pour encourager te. Babu mangai. Le roi yo ko pelisa moto babu mangai. Babu manga kasi. Chérie non non. Papa non toza na posa ya babu maote. Ah yes. Chérie pardon, mbal nanga. Oza pasteur boza soi-disant na yebite oyo luki oyo eza séparation ou luki batba continuer relation na bango. Soko yebi cause ya makambo eza na kati. Peut-être que tu ko kana na bawana o. Continue bébé.
Pas tu es ça vérité. Chérie, boya. Banda vanda suna nda kuté na zana camarade doit partager n'était. Ndé suko nga na ndo ke salon na comme ça Jenny camarade na ngai. C'est la seule chose on a petit ça yo mama nda ko beta maliba. Na qui désespéré. Na zana muto partager n'était parce que ba arrêté. Bon papa ça ka ba conseil bo kanga mutema nzamba osala. Ya na nda luka solution à vitesse. Na ça qui derrière ya ngona kende kuna suko camarade Jenny Albert nga boye. Donc ne peut pas maman na oba sukolaka so ke libanda kuna etele mateme pa nanga etele manzoka nde na se trompe ki akose ngai na yebwe na ngai na yo kuna pe etele maisuti. Papa pardon mon frère pardon Fatou pardon bandela donc tu viens me dire que yo ne me doit cause à mambo hein déjà na tu trop na c'est trop ba cause ngai. Chérie, laisse la vérité. Pardon, bébé, pardon. Nous sommes capables de nous protéger. Je ne l'ai pas commis. Pas tout. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien, chérie. Mon frère, pardon. Namona, pas tout. Moi, je croyais que c'est Jenny, ok, c'était toi. Pardon, Limbisangai. Papa, pardon. Papa, Mama Yaka. Papa, te, Malembe. Papa Labiso. Papa, comme on est là. Papa Arnold, pardon, s'il te plaît. Calmez-nous. Maman Jenny, panda na yo. Yo kuto sa boboto, Osa boboto. Chérie, pardon. Neni, papa. To sengo kimia. Pardon. J'aime. Tu faisais ça. Non, attends, c'est là. Tu faisais semblant. C'est comme toi, innocent. Ok. D'accord, qui c'est que tu m'avais fait, tu sais que Obomi vit dans Naï. Mais ma poussée Naï, chérie, ma poussée qui Naï. Et ça a été le même jour. Mais yo Bomi après une semaine. Oh, tiens, il y a un poison retardé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais chérie, ma poussée Naï, c'est quoi qu'on a fait dans mon solution exacte. Pardon bébé. Non, tu m'aimes pas. Na minute on est aboué. C'est calmé kaka. Hein? Pour le kaka solution, papa Thomas ça on a fait bani. Papa, je croyais que ça me l'a sur la salle moi là bateau innocent ça bateau ma belle. Papa innocent, tu peux faire la maman pardon. Non, pète là. Ça me l'a. Papa nanga. Kita. Pasteur. Donc, kita ni comment on va banda côté. On a bête le solo mon papa. Papa. Na ebi que ça passe, na circonstance nyonso. Na problème nyonso. Oui. Ya ngomonyo tolinga ki oya. Pour oyeba quand même vérité. Peut-être soninga sala mutu musu mabe, mutu musu mabe, oh mabe saka na ndaku na yo. Bateli banda kaye. Imagine toi prophète na ye ayebi. Qu'est-ce qui manque ses parents ne connaissent pas ma vérité. Non, tout est ça réparable dans ensemble. Basta. Il suffit seulement de croire. Basta nzambe na limbisa ngai. Jenny. Nzambe na kelanga ma pasteur animateur. Papa. Mais avant toi mi bossa na vie, il faut trouver une solution. Merci beaucoup papa Arnold. Maman Vanda. Maman Jenny pas trouver la solution. Maman pas Vanda. Vanda maman. Ezaya solo te. Parce que solution finale ya likambo ezaka na maboko nao. Parce que porte et fongomaki premièrement et pas na papa Arnold. Awa nandolo baki fona betolo li solo moko. Ne peut-être yeba kite so ezaki li solo ni. Oyebi na kati ya serma ya libala. Ezana malobo moko balobaka ke soki batumi bale basangani bakomaka
corps moko âme moko. Je sais que moyen mutu ya misato abakisama entre bango ezate po e corrompre et kokata cordon wana ndenge balié bango. Siko nyonso ti omoni salemi bo parce que porte efongwamaki côté na yo. Tango ndimaki basangisa bino yena mama Fatou mais ondimaki quand même okotisa mutu ya misato. Nde place ko diable aya vandeli wana. Parce que même Bible ezoloba yango liloba nzambe ezoloba soto tangi na Ésaïe 30 premier verset. Ezoloba malheur aux enfants rebelles. Bayo bakenda koluka ba résolution par-ci par-là. Sans constater nzambe. Sans qu'on consulte nzambe kotuna yo mokeli na biso na likambo yo olobi nini na kati. Consultation na erreur c'était moi. Parce que na consulta kité na zu mutumo imaginaire na tie na ndaku nde ba réalité webi. Non, c'est pas ça, papa. Maman, si elle était une femme oyo asa soumise, moi so alingi mobali na ye. Peu importe balingi voisine, akoko mana ba niveau wana te. Papa, tu as totalement raison. Mais de part et d'autre paix, yo peut-on au fans ok au lobby pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Il faut tika la kawana. La réalité belé auto vivre nanda kwa libala tu sais pas. Moi je ne peux pas dévoiler ba bêtise nyoso o elikara na plateau. Mais tel dit audacité, courage, ya kokende kobeta masolo libana mais comme tiki boso caméra. Muto memi bino awa eza Jenny, muto memi bino eza yeba yeba ki. Te na limbisi yebi alimbisa ngana o ya salangai ezonga. Nde na salaki. Te erozonga. Ekozonga ye dépendre de la tempérance. Sipo na bino. Ndenge beaucoup fait la likambo. Yo. Problème ezali yo peut reconnaître que au fungola porte ndenge mnom de jazoloba que o reconnaître que au fungola porte o tiki makambwana olongoli kanda tolobi te kolimbisa madame no tout de suite mais o tiki espace pour baluka moye ba aider bino na prière mais ce qui boye to ko aider bino de. Maman, de mon côté j'ai pas un problème. Tu as un problème, papa? Non, j'ai pas un problème parce que avant maladie et s'engraver et banana on a négligence. Okay. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que pas tourner mutaza à la base ya makamu. Maman, tu es déjà marié. Au quitter pas nabino le pas nabino mamno si au mot dépend pas mobali. Si ta maman tombe malade, so ta lié lelo. Lobo soni na tongo. Ma bénise. Petite sœur nabino. Moi la souka na bino, moi na naye abeli, il faut que ça va 4 jours. Oh, entre tous na mobali, salaka, il faut lia, il faut battre la emai, il faut battre la embe. C'est pas normal maman. D'abord ça là bon, donc il y avait des bandos qui ming na foyer na. Dis-moi qu'est-ce qui coule? Ma place au bando qui ndana carrément bando qui vont visiter ba malade. C'est ça. Bando qui Papa Arnold. Papa Arnold. Pasteur. Na olobano boye. Moni tango nzambe akeli mobali, yana ba charge belé o nzamba kinela ki. En tant que moi si nous ngobala ki. Il fallait pas dominer du corona et pour na dresser par rapport ya oyo zana botenga ala. Parce que basi ndenge bazaka boye. Donc au moment oyo zo bala ye, okute na éducation na ndinga uti na mpa. Donc pour azala une bonne épouse pour nayo tracer les nzela lolenge ni nesengeli asala kapoyo ozala satisfait na lolenge aza. Pasteur na zoye aya vacances pas no ata une année. Oh. Te aza Eve no. Aya no pas na yo une année comme ça la fois pour changer. Azali Eve. Azali Eve no. Kozwa makangu to ndenge ozwela ki eboye eza solution te papa na. Ya solution te atamuke. Tala siko ozwi makango metala place to yekokweya. Conséquence. Donc au fongoli porte, à travers porte au fongoli diable peut en profiter bité distraction ezawa c'est que ngape il faut na tindika lisusu charge hotel munene ya mabe tonga maisu na kata couple oyo. Malamu te papa na. Ngai na kosenga na yo lokola balaki abandonner nzela wana ya ba DD33 na kati ya ba.
eza fonzela atika ko croiser les bras ou tcha makolo likolo misa tout le temps banda tongo tipo quoi azila ka résultat na ngana oh il ngana bima ulingana teka mama mama Fatou mama Fatou ondimaki déjà kokota diable na kati ya ndako à travers makambo sali wana est-ce que yebi eza vente mobimba osali wana oteki na libala na oteki instabilité na kati ya libala do oseme makambo ya mabe na kati ya ndako o bisika ta nzambe so avandi boye yango moni livre na tangi biso awa donc déjà bilakeli mabe evandi déjà na kati ya couple na descendance ya bana yango tozomona makambo ekutani na ngai naboyi na okende musika koloba ebele eza nango mbaga pasi ndenge mokili balobaka papa bosala tout boluka délivrance bino mibale parce que c'est très important parce que ndenge bozaka lié lola na mabele pe eyebi yango soko sundoli oyo akenda kosala yango moni ezwaki yo parce que bozaki lié déjà spirituellement na physiquement boluka délivrance bino mibale de la même manière ndeko na biso tango moto azwaka approcher luka oyeba vi na ye malamu parce que de la même manière ndenge eza lokola yo nde moto koti trouble na kati ya couple oyo c'est que nzambe pe akofrape yo na kanda na ye yaya abandonné aza mobali ya bato même soki abombelaki yo avant abandonné ndeko na nga po nzela no pe ezala malamu okutana pe na oyo abongisami mpo na yo po lobi pe ozala malamu esengeli pe o se repentir parce que okotisaki mbilingana na kati ya couple ya bato mama mafatwe papa mwasi azali mungwa na kati ya ndako mungwa so bachango na bilei esengeli pesa saveur ya bien esengeli motu nyonso ntango azole abongisaka ilongi eno abebisaka ilongi ndenge papa areproche ke kovandaka na ndako kotya makolo likolo ya mesa ezali malamu te elingi kolobaki aza na posa oyelaka mpe baprojet papa ye ndenge okendaka boye mosala tala likambo mpe nga mpe na bulaka yango oyo sunganga mpe na point oyo apuye nga ata koto oyo na finance na epolaka o mpe loboko moko ekoka kosunga te na epole na gauche na droite ekozala malamu mais avant kokóma na nyonso wana ose repentir toluka nzela délivrance nzambe akota kimia ezala nzambe azala mosika ike kombo ya yesu ekomisama. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Oyoki, nako baxelo moi muke moi sabimisa mambo alibala ne libanda te. Eza cuisine interne. Quel que soit mon bala zo salo bomba. Tango za baba ennemi ba okota ba infiltrer ba okota okoma carte stabilité. Ololo bana batu lobela ka nzambe. Nzambe nda pesa la solution. OK? Merci beaucoup. Merci Papa Nabiso. Je pense que Kimia Noé Salinga est bien. Bon, Lucas Solution na maman. On est là, si vous avez besoin Nabiso. Donc, accompagner Bino. Na ba prière, na ba conseil. Yaya, vous saluez bien le cause de décision et on retourne. Des Papa Thomas Lobi. Identité à mon toujours vous s'engager. Na inanda kwa zola na bisika. Yebaka. Yabiso ezanga na ba. Na hôtel. Et Sugiga wana, yebaka piska mbala zo bimela. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Nzambalola apambola biso, tokuta limbalasi. Bye. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, deuxième édition et Yambala Oyo, Ezaya Ofele, Nalobia, Ezaya Ofele. Poete casting na biso, Elingi Ebanda déjà.
pona komi komisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu